Kotele Maza. Mate Fayulu Marchaki, Kotele Maza. Weransona Beta concert, Kotele Maza. Mukechu, Kotele Maza. Tous les Batunyoso, Nyoka Longo, Kotele Maza. Bana poto bana mukilomba toujours nous tep sarabino chaîne abino Congo Winner TV chaîne au senti Jésus Nzambe batalaka chaque dimanche Mère Boss Sarah Kabundi la Cléopâtre moi ça le kingolo na mwendo moi ça mwendo 0044 toujours net lobaka Jonathan ya caméraman de guerre toujours même abiso na finale ndenge zala kaka na pesi mbote pa bae banga balobi ba master nanga oba soutenanga bourgeois international na Autriche na pesi mbote babi Jason Tembo noir américain babi na States wana des fois c'est prêtre au saranate et puis na pesi mbote pa Fifi Samu Stéphanie Samu Rena Samu ba fille crédible sans oublier Pablo Escobar mon père Akenda Kenda et puis Anderson Yimbi président Bofira Ngenge toujours balobi lelo nazana invité na ngai balobi analyser bango babi le leur expliquer bisono affaire ya Werason affaire ya Bokechu premier parce que trop c'est trop balobi concert ya Wera Oezaki annulé nazanga monté nazana analyser invité nanga déjà na plateau balobi Jonathan Fungola biso tout ba mona analyser bonjour analyser bonjour Olex mon très cher Boni babi lelo ba chachi kaka bani lelo ba chachi oyo kaka bazui wapi mobala mbinga jero bayeba kamulaya mutu na photo passé pour te tala analyser na kin mwana lufu ya solo célibataire au carré au rectangle mukolo cheno na ina pese mbote Sarah Kabundi la Cléopâtre Sarah Kabundi mama Mère Boss mwinde jero net nangolo nzambe tanga zo kele bambisa maya tali yoka bo asali yo modèle ngolo yoka nengo yiko cholo en tout cas, on a l'élio fort. En tout cas, oyo ezali analyser, raisonner autrement dit locataire Nzambe camarade ya Yesu Angelou Gabriel ba misananga kopalo la ba passer botikiranga ngane munazana mamunyo. Sentido mo lobeli ya Congo le roi de Mbangalologie. Muto apesi batu nyonso ba exercice muto nyonso oya botola Sankara trofa simina na nani. Oyo lelo ba politicien ba komi nga ba analyser ba nani. Ba Daniel Safu ba nini bana na ngai. Potango analyser azolo ba na TV ba Daniel Safu bazana bakate ndako ba Melise Bibero inye wana analyser des azo panza là comme député wana bana na ngai bazo Mbangalologie siko ngamo koko na bango na bimi na terre nazara kaka zwaka photo nde to sa émission boy batu bolanda ngai o bozana poto bien na bakini bozwa photo afali botie photo a manike tozonga mututi na batu bata manike aza race o na richesse ya Congo tokoza pe tongindi na gouvernement pa mutu soka wuti na moka mipaya ayi atali na kata kava tali race nini mutu azoyeba na race te mabundi luka mbwanya ti fufu koto tolo soki ndengeni koto azoyeba na taza mwasi aza mutu obie ebi vipere nyoko achaka boy bazwaka nyoka wana babimisi mutu amani ke babimisi nyoka net na vipere bango de ba obeta boy siko finga fali azolongola ya mboka ye mutasimi mpifo ya miziki ya Congo par rapport ya vitesse age ba misusu pe bazana ba me trophée obie temps na minute ezana maboko na ye ozo kompangana na lianga sa frère ya falite na kenare penalia ke lokote mais akolo aza congolais aosa miziki na ebie aosa ifona kotele na za porte parole na été fali ne mutasimbi po tala moni musique nous vivons de l'époque époque ezali donc époque ezali ya fali ipupa ondenga za bokotala mobali moko muki toko wapi basi nyoso bayiko koya pe ko dongole miso siko mutoloko amanike azaloko ba nyama oyo na mona na ise na brewana ba boni ba monument ba desina ya bakoko akala wana oyo ba suku ba ndoko desina na bayaka siko manike azana ba race wana ya za race moko baluka kaj ba chena bakini batu ba yemo 500 botali race wana siko race abongo efinga fali siko raisonner na
et puis sous batu boye barate na ebisa bino kale zalaki musicien zo banga journaliste lelo koma journaliste o banga musicien ponani bozo ko mitika oke ko kumisa mutu journaliste akumisa mutu te journaliste yoza katikati o kumisa to za na gauche droite te ko mikende yango moni lelo komi boye et puis zo ba fali pupa bozo yoka batu lokwa ba analyser o vanda pe boye fali o vanda pe obite analyser yaka na sombelo kari boye ko za lokwa petit vient na biso jibem pianate papa chéri ala kanga kare kalati lelo na zoate do yopo vandi bolobi banda la di lu ya zala ala kanga kare kutu na compete jibe piana peso zongi papa chéri akaba oleka balide to za ne sirabina opesa o me na ya boy ibrator ambrier kare nga ibrator azuna tenga bimpeti nga ibrator falo wela santé na yo wela zu kare nga yo ka santé mukebo zona kare na boy ngana na mutalufu na kemako kana nga yango ibrator azo Tiko Ibrato abundana na makambo ya santé pour la santé c'est la vie santé za rende vie vous comprenez tiko yangwane ke na donc ba fali pour baza batu moko ba fandi na ba parler ba te analyser na ndenga bundaka na biso Ausenga. Et batebele baba wera kabarate menga vanda wera pena 600. Sankara Bagisi président Ige Malonge, le docteur les plus les plus célèbres, le docteur des docteurs, na petit nangoyo, na Ferrari. Na Ferrari, petit nanga Ferrari o akei pa faire. Président Ige Malonge abeta abenga biso c'est maman colonel, $600 analyser. Yeba petit nanga azana wenge me ba pesi ngambongo pona pesa. Yebi nguyani na pesa kana wenge. Tango wera zocha ba lista sangisi biso na bata ba mali chance ya ba yombo makaranjar ba kombo kwa ba nyoka longo yoka kombo nyoka longo ba tokobeta concert ndeni yoka ba misuba nani yo ya bata ba théâtre musu do ba kombo mususu na viso ko tanyango makamnyonyo se baby ozo comprendre Dava comme mbrebi. Sokode beba makambo bakombo batu wera chaki turo soka beta concert atika makambo wana. So mutaza na posa kende ba ndoki ba milimu mabe ba makambo bele ezana bakombo batu mususu amemi. Po wera tricage aboyego beta te. Et puis sous eloko et sali concert a wera raté. Producteur a wera ada noir. Producteur a fali azaki yemoko français. Donc il faut comparer ba musique wana te na ba différent. Po français ko bunda. Biso na Kenya tozana likamote batu baboinde bamindele yango to lobi boye na gouvernement bo autoriser bo pesa wera son stade de Marty président wera ba place wanzo beza muke stade de Marty wera lo bagi moko abet système yo kana wera lo bagi abet na mamange abeta mamange biteza muke o changer système concert tongo ça le conseil beta ma 12 heures au bandé couvre-feu yo beta conseil ne loi beta couvre-feu ba marche salama fayula o sala ba marche na e ba te belé ba politicien belé ba zo sala ba marche et comme na tour na biso nde ba congolais to ko beta yango bango ba o sala ba marche on comme obligé non obligé tunaza congolais tunaza mboka obligatoire pas obligé na bandé yango obligatoire obligé. Donc wera soni fa même mabiso na dictature te na zo ba bosolo te fayulu ba pekisa ki ba biso futa maadi akia tamboli mo ba grenade tamboli azui mo ba mbata na e papa koti na kare ba policier na biso ba lakisi bizaeli na bango ndenge bazaka tosha yote ba toshi yote ba tunyozo esalini esa eloko te biso pene to za boyanga na yo se pele nde ba bete Martin Fayulu ba mbata na lo bien na mukile zaka ba misu ba sepeli te ndenge zaka parmi ngai sutango natali ndenge ba pekisa ki yake so ba betu obo na osani na ko seka munoko ngeza pona ko seka misu eza pona ko tala nyoso soke eza ata mabe soke eza kitoko misu ngana mona kate ngane na za sécurité na sekaki na ngaka na moyi mais Martin Fayulu président eli boli ba ko kaka ene na bobo ko tindi mais président ba sodane ba yo ka hete kapogali mutasimi c'est kaza président akosa kabiso même itape bana na tiki batangi au président de la République Fati Beto bateate marche ya kosala na mboko oyo eza marche ya kosala kura ekatanaka marche ya mai marche ba koyebisa biso so carton so ekita $10 ekiti te marche ya ngwana marche ya kosala ba droit o esengi kongolazwa marche ya kosala o ngala bi marche na osalisa mikolo omoni limeto na nyonso be église nyonso wana fo babotola ngo balongwa ezonga ba compagnie pona ba congolais basala makamu nyonso ezonga po bato wana bakanga ba église ya minene o ya to kosala émission moko mususu kana limete pembe na église ya mutu moko boye
ba 12 wana elongwa ba compagnie ba sardine ba compagnie ko sala boy ba congolais bazwa misala ba congolais omona kulune ke sila muyibe ke sila kindumbe ke dimineto makamunyo some batu ba yebite bazolinga ka analyser mboka soki za na ba savate mboka etambola biete ba négliger ba savane tibiso biso osala ngana sala ba biloko ebele na ba cri ebele na pesa ba animateur ebele na sala ti banani kolo ba na pesa famille mobimba wenge wa wanga na zate tile wenge nyoso soko yebi na pesa ba biloko ebele pa bato na pesa ba boule na pesa ba makambo ebele bele mais na zwa mbongo te mais kwa za congolais za mayele na pesi ozo comprendre na ba wenge ndenge bandaka bato ba kabela ngala ezaka Weranson Adolphe asalisanga émission moko na bato to sisika émission na ndako Adolphe batama oh Domingue zap oh zakara monga abo Adolphe zo batama ndeni concert wa beta na Lubumbashi wana na Nzondo na lobela kai abata me wera abata mate mona batu maboka kofunga mapesa lelo nous vivons de l'époque de Weransonique moi muke fali na koto ya Koffi Olomide bo kese musu kotele maza leader moko te na Kongo ko lo babimisa bana lokwa Weranson obe Koffi Olomide osa bo kese nyo soko wute obimi oyeka yombo makaranja lobo wuta na ras obimi koko ya Weranson ndeko salama mais soko zaki ote net na zaiko na yo zaiko batu nyoso bakima ba biso basala ba orchestre e banaka te malange asala ya ye ezaka wapi ba jipe kusu so ba musicien mususu donc e bana ye moko nyoka na no kotele maza nyoka longo moni concert obo kecho ko kanga so mukecho ya nyoka longo po yenda betela gouvernement betela ba Andre Kimbuta abetela me batu mususu atika ba musicien. Mais Bokecho premier habit ok c'est bête abaté faire rigoler faire gobeta na poto babi ba robeta te Fabrigas robeta te Koffi Olomide robeta te so otali visa Mukecho o azali longolo kwa ligorodo azawe Mukecho azolo banini bango bazaki na posa bayembelaka président Kabila président sorta siko na tango bayembelaka président Kabila sorta faire ayemba te fali na ebite so na bosa fali pa yemba te babi na file kutu bana bato ba inosa botika bango bana bamba morne babota misika akale bato to mona pe papa chéri JB pe na beta te me ba boya concert na e te sikoyo moni JB Adam ta maîtrise belé alo barate omoni akipa humble loba yemoko humble avanda kana ye akiparate na moni be mikolo aboki mo bashana ya na bilamba na moni bilamba kala mingi te ya bientôt ba bi bal de match e bi makala na moni mo keliki bashana sepeli me place mo ayembi nde bolingo ke na selemba ngo mais analyser la koma na bumbu zo jibe mpia na ye ba rapper selemba na sepeli na ye album na ye de mena na yokite mena ngana talika bilamba na mo pe na bilamba boso Papa chéri, Japon toujours. Japon pena ya solo bilambo ya baka mezi teneti oyo passer na biso Denis Lesa kenda ko tongisa na bibu akuna pa nani soki vieux Simon wa tongisa kana ba vese ba couleur oyo esala ka batu misu passe kwa église ya sekako ba vese wana ba na problème à Denis Lesa te nazaka na problème nete Denis Lesa ndazaka na problème na ba congolais Denis Lesa te ba congolais nyonso ala problème na bango azaka contre koloba loba lingo loba danser on dirait ya za camarade ya Nzambe on dirait yende asola ka Nzamba yoka nzoko Denis Lesa Nzamba yoka ka yote itango awuti prison beti cop moko awuti prison ye na église ne bato batika 4 personnes ye mwasi na ye nande kwa mwasi na ye moko église ye simba suta ye ko koma komi porte parole afali pupa evite fali azu porte parole makasi Denis Lesa comment porte parole afali porte parole makasi Denis Lesa va neta zo botanga mubutu bakangaka ye badinise na mai yango posete ezaki ba movati c'est donc movati ezaki yazo pa movati na ba jaribu movati jaribu ozoko ba biloko moko wana yazo pakola wana ba biloko wana ebebisaka nzoto na bando biso to za bato itango mubutu azaki toyebi Denis Lesa yende mutabanda makambu be église lelo omoni bango nyonso ba mukuna nyonso na sima na ye na ndenga jete Denis Lesa ne mutabandaka benda kokosa batu banda idéologie na banda idéologie pena ya kokosa batu ke Nzambe azabo chamai sala boy melelo ya koma ko boyango mais yo tabanda azo bibisa batu biloko ebele en tout cas boni passer na pese mbote mais taye no na zaka makasi ya Denis Lesa na ba vesa ba violer même yonche ma moto atongango to mona ngo ka pano vesa za 1650 couleurs na moni alinga kamale yo mingi ya Denis Lesa en tout cas to pese mbote ko tozali porte parole
fali pupa mais ça n'a mais fallait afuta bato ba 100 aux 100 Denis laisser les 30. Merci beaucoup, c'est analyseur vraiment to comme na sukaya émission na biso mbanga na mbanga international toujours na yebi ke ba fan balinga ko analyser moi ba dédicace et puis numéro de contact et puis sona lo bana bato nyoso bola ndenge émission ngapi na na bata mabanga te donc yo alinga libanga à s'adresser na analyseur abenga na limeo na opesa na oboko libanga na boaki yo pena do tikali ko arrestation les corbeaux et les renards na oboko ko ba Rosel bakwa na kati ya Paris wana ba grand pètre ba tante Agnès Romba eli chanto mulumba ne elamba yim tapesa papa wembe elamba kufela na scène kuna ko to mena ko du fois yim tapesa ebora likolo papa ba wemba banda odefana ba vérité fo bimaka do yim ko msuto ko beta be émission wana ba papa wemba ba komisa ba pantola mikuse ba ngaro do ikuluna ibanda mutayana makambo ba shegelelo ba vimba kuluna o na victoire papa wemba mutabanda to beta émission mu ko msuna obetela bino ezaka ateko mutakufi balo ba mabena yete analyser alo ba kanyoso so zaina malamu tokolo Ozo za epena mabeko tokoloba mabete na to bomba mabendeni donc ndenge zawana batunyo sobozola ndangai les grands professeurs ne na ibisa aux États-Unis oh ya umela beta ya beta ba 20 ans ba 30 ans azaka professeur batu bakendaka ba tonkara ba boete papa fidèle des professeurs les plus célèbres na kati États-Unis wana koma atanga lata ba manette batunyo so ya poto bino nyonso na sepela na bino mais analyser aza célibataire au carré na bino bino a sepela oh mobali mo mulai bo mais mabe moko pe ba tia poto comme banga bo bebisa makamu mwasa pota kozwayo komi kuna o changer libala o mona azulio ndako ozozo su leki ya mwasi na yo komise mwasi na yo mama beba bato basala ngo bato basala mi je sais mais nga siko na nga bonte boyo kilanga mawa analyser azani bonte célibataire au carré benga ngai pesa nga onyoso pesa soza na posa libanga soki nga pe nanu bakabela nga mbongo na poto te batambongo boza pe bokabaka na lela bino basi ya pembe mibali ya kitoko bana poto en tout cas bozaka na arrangement na lela bino mukechu toyebiso so okena biso likolo mukechu tokeno likolo sala tuoya na kuzona opo mutazo yokate même ba gouvernement ba yebite na komemo na ba Kongo pa mamari ntadi vous comprenez ndeko atampieri yoka bala tisoli gorodo na kingo tika kusuba mukechu yango lataka bilamba minene obateka kana gambela oya ba 300 keba tozano mayele mabundu kwa mbwa nyati fufu yebela sikoyo ari ya Kongo kotaka te mukechu yoki na yebiso na opesa batu nyonso mukechu na opesa batu nyonso limero ayeba pe na mboka ba déclarer ndako na osi ewite ko koya na ba guerre salami kuna ndako nezaka na nzete na kini zaka na ndako te o retrouver na zone kini likola makako moko zaka na makako wa mutamema otango bana mikeba Holanda ozo comprendre ozo kokote moi ça leke o mulai mingi ozo tia kiti moko muke tous les kechi nyonso lata komona batie batalo yaka na ibisa na kimwenza koto basala mabuka ba bakisiona ba ke popesa moi sibiso pour moi c'est les moulaimi mukechu ya uli musheni ndeto lobaka goche mascotte vio yaka na yo kinya amekosa ngai na ebite soki mbongo na yo elingaka ngate soki boye oye na concert ya Héritier bwaka nazota loka boye me yo zomona ngate bango si balie mingi pesa pe ba petit pesa pe bisoto lia bango bazaka nango goche mascotte vio osola mabe pena ya solo goche mascotte okoma ko yamba na ba pasi mais monde za nango ka boye mbote tango boki goche mascotte na moni ve nanga moko debris no kabango babi prêtre ve nanga debris no kabango na Paris prêtre solo ve nanga debris no kabango ezalaka yo quoi donc merci beaucoup donc na pesi batunyo so mbote o balandi limeo nangeza ya Willy Musheni 082 72 63 066 ya Willy Musheni 082 72 63 066 bobenga ngai mbatu pe ya mukechu so boza bobenga ngali to to bokate na oyoka la guerre longue populaire to beti plan biso to zongi sur le plat botalaka so boketu abwaki plat boyebo la singa pe na beti mukechu bo do mikoleza changer il y a aussi le droit de réponse na ozoyo kate soka sali na yeye ba prise na ko déformer na michopoza na ngona kati na yebi ngana yebi bien mukechu face à ligorodo azana barasa ba sauterelle ba kiula ba nini ras na soko talie pena ko mona pena te o rasa sana mutunyo sana limero na ebite kolochen
topesa na taba mbote limeo na ngai ngwana soka obenga ngai sala bien Mama Sarah Kabundi Mama Sarah Kabundi mwasi ya mwindo jero tangu nzamba zo sala bambisi atalika bote na yo zingolo asali bote moko na yo ya omoni ngolo ateka makashere et puis susu ngolo so zolia ye balia ka na brital mate folia malembe poza ka basende ndenge Mama Sarah Kabunda za mère moko folo banena lolendo na respect na discipline pe na bokakoli bwa nzoto boye. Merci beaucoup. Donc, bon s'abonner. Ebele Wanezaki. Donc, analyser bango babiye azaona charge. Abi aza porte-parole ya ba Congolais. Bon s'abonner na chaîne na Kani Top na Top. Émission na émission Kata Balozo Mezi. Ba fingio ko répondre noté. O benga analyser na numéro ana. O pesi makambo. O pesi biso photo na e. O pesi kombo na e. To simele kinchaka. A kotele maza baou. Ba kotele maza pri kila mikolo eza. Kotele maza mate fayula marchaki kotele maza wera sona beta concert kotele maza mukechu kotele maza tous les batunyoso nyoka longo kotele maza na maza. Merci beaucoup. Bon s'abonner. Ebele na pesimbote et pas bourgeois international na Autriche et puis Jason Tembo Masananga na États-Unis na noir américain na Bosanite puis Jonathan ya cameraman de guerre donc amema biso na finale balobi galor s'impose kwa kwa Mobutu babi. Bon s'abonner. Ebele na Congo Winner TV chaîne au senti Jésus Nanzabe Batalaka chaque dimanche babi Sarah Kabundi la prêtresse mère boss babi Mwindu babi moi ça les ngolo na Mwindu sans oublier balobi Gilles Vamukulu fils ya maman. En tout cas bon s'abonner. À la prochaine. Tacos.